ya koinda. Botuninga te, bana poto, site ya sikeye. Kilongo TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV mpo Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau-né kasi aza grand nani Kilongo TV. Oh Kilongo TV, oh Kilongo TV, sene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati. Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatinyoso. Kilongo TV. Bisous, bye. esalemaki na commune ya Njili, plus précisément na re Langiloise wana mutuka oyo bozali komona edindi na terrasse boyebotu na ngai nini abandaki kokende na ye kitoko normal na bakilia na ye na kati comme d'habitude pour déposer bango na dokolo wana enta kombi moko boyebi bakombi ekendaka kingasani kimbanseke ezaka na bakondition moko ya mabe na ndenge ya kosakana te ayambala moko frère esila ye a perdre contrôle ake kotuta baninga na nsima ndenge bozali komona boye chauffeur oyo tellement ke aboyaki mpe koboma bato akei mbala moko komibwaka na terrasse wo batemoin ya événement baesplikaki boye na première na quartier na zi camion o donc totaka na nsima kombi moyo bakoya boye etuti biso mama bon biso ofe na ngambu tomoni kaka te mituka ya kombi oyo bato apusi bavanda place awa moko nde apiki maliwa kombi esili frein etuti trafic okoti na fikera te 2 personnes bazo ba blessure donc pe la police va bien makamna bango te tali pe ser mais tout le monde peut kotika bakamna boye na nzela eza moi faux pour la batusu ba iba so ba ngo ba te ko ba komo ngo ba bilo musa ba mituka ba te créer pas embouteillage na nzela autre mo sala en tout cas situation ya ba faux chauffeur boye Mama Louise yo omoni ndenge nini y a pas de normal ah eza penza normal te ndenge kaka Mama Louise alobi yango boye soki mutuka eza na eta ya malamu te bomba yango na kati ya ndako na yo to pe mema yango na garage basala yango olie ya koya kotuta baninga na nsima boye heureusement ke ata mutu moko akufi te. Toujours na souci ya kolobe la population, caméra ya BNB Mac tokitaki na avenue Kikwiti na commune ya Ngaba kuna na pont Munguludiaka. Kolakisa bino mauvaise état ya pont oyo. Pont Munguludiaka yango nde relié commune ya Ngaba, ya Lemba pe commune ya Limete. Kasi état ya pont oyo ezali vraiment danger pour na baisager na yango. Population ya coin oyo baza komi mituna soki ba député oyo ba vota bakenda wapi. Boyo kandenge balobi. Eza na ba risque ele. Ndenge basali boye tala ndenge. Il y a trop de fissures. Na butoa wa moya olekisa. Ce qu'on zone les kawa, il faut avoir des nerfs solides sinon on va na mai. Combien bakweya combien bazoki bakoti botal dola muto moto akweya mais autorité bazomona ayaka bamonaka mais bazosala eloko mpona kati sa difficulté mpona kati soki na rate na kwena suka wana eske mboka ngo eza na bapolite moto akota lemba po akota boza problème moto akota ngaba po akota lemba problème yango tosala kaka mpe na bino bakonzi tokosenga na bino bakonzi ya mboka bomeka mpe koréhabilité pont Munguludiaka et surtout ya municipalité ya commune ya Lemba ya Ngaba pe ya Limete parce que pont oyo ezali pe ko jouer na économie ya coin oyo ba commerçant bazali na ba difficulté mingi pona kokatisa ba marchandise na bango.
ezalaki nde na butu ya lelo na ngonga ya 3h du matin s'il vous plaît ki action oyo esalemaki. Mutuka oyo bozali komona na bilili ya marque Mercedes 207 esprit de mort ndenge bakinwa bamesana kobenga yango ezali mutu na se bapine likolo boye jipe ya la police nde ezalaki kolanda yango. Tozali na commune ya Njili entre quartier 5 pe quartier 4 na route oyo ekenda ti na commune ya Kimbanseke tellement que elekisaki air nango ya circulation ti na ba air tardif ba policier balandaki ye na esika atelema afongola mbala moko kisela sans contrôle aye kosukisa course na ye na libulu oyo ezalaka juste na repemi wana ndenge population eyebi yango ke libulu wana ekoma très dangereux. Et puis ekoma ko créer bambouteillage moko ya makasi ye aye mbala moko na vitesse adenda na libulu mbala moko tono aye kosukisa course na ye awa ndenge bozali komona yango boye. Dieu merci ata moto moko akufi te po bazalaki kaka ye na receveur na ye. Toyoka ndenge batémoin ya événement balobaki na micro ya BNB Mag. Monika de koya wa de pete te ba kufi de ba kufite monika kame baloni chauffeur pe badi akufite me abiki na ye croiser chipa la police nde bana kolanda chauffeur amutuko kima bana ko kimande ayo sala accident yaki mbangu ya 3h adayaka ye moko na receveur ndenge akomi na salibulu oyo atendi mbala moko nde mona yo se kumbe abalutuko adalaeneka ye mo excès de vitesse adaki nde na puiti azokende voiture nde na pascal na bambangu wana yamonda balusi mutuka awa chauffeur abimi na kamo se pe receveur mazwi kute eloko te bana telemakia biso na ba 3h totelemaki ye batelemaki sur place abe bayibi eloko te nini te tina ndenge jipa basode yayo. En tout cas makambo ya boye ezali kitoko mingi te ba chauffeur bino pe atakutu balela mbwengi yango kobima 3h du matin yango okomema bandoki to okomema banani. En tout cas boye bakobima na bangonga moko ya malamu pona kosala mosala na bino comme d'habitude na esika ya kobimaka na bata moko ya malamu te eza normal te pe il fallait osimba pona ko expliquer na la police soki ozali kokende wapi to pe outaki wapi. Heureusement que moto akufite. Tangu toyebisaka bino ke azalaka baton ya commande pe faiseur ya pe ya district ya Tchangu bondimaka te ye nani le colonel bienvenue na cadre toujours ya ko faire respecter ba geste barrière pour na ko éviter propagation ya coronavirus na district na ye pe lisusu ndenge bakonzi ya ville Kinshasa balobaki pao ya masque ezali obligatoire ye moko en personne le colonel bienvenue azalaki sur terrain tout au long ya boulevard Lumumba pour na kosala mosala calmement ndenge bozali komona ye boye. Azalaki ko remettre nyonso à l'ordre mutu nyonso oyo azalaki na masque te alatisaki ye masque soki pe oza nango te esengeli kosomba immédiatement pona kolata yango. Botala ndenge mosala ezalaki kosalema sans ko brutaliser population ya Tchangu. Bato nyonso ya Tchangu bazalaki très à l'écoute et très satisfait na mosala kitoko ya numéro 1 ya Tchangu pe les garants ya sécurité ya population na ye ba vendeur de masques bango nyonso pe basepelaki po bazwaki cop. Botala ndenge batekaki moto nyonso asombaki mbala moko pona ko respecter mobeko nyonso wana. Exemple à suivre yangoyo mosala esalemaki kitoko avec le colonel bienvenu baton ya commande ya district ya Tchangu. En tout cas mosala kotoyo ezobetama kitoko avec yemoko le colonel bienvenu. Bambouteillage oyo ezali kosalema mingi na Tchangu ezali koze na libulu oyo bozali komona boye.
Depuis babanda misala ya baso de mouton, population ya Tchangu bakoma na difficulté makasi na likambo etali transport. Bambouteillage ekoma kosalema pamba population esi ebaya yango. Même si ba espace ya mike batikela mituka ekoma mabulu moye mituka eleka na lisusu malamu ezalaka te. Lobi ya embouteillage ezalaki makasi kobana na ngonga ya 8h ti na 20h. Ces derniers temps, population ya Tchangu bakomi kotambola makolo, c'est comme si bazangi mbongo ya transport pendant que bazali na bambongo na bango na bapoche. Kasi nzelande ezalite yango bakoma ko préféré kotambola makolo esika ya kolekisa ta na bango na bambouteillage ezanga moto na makolo. Na micro ya BNB Mag, population ya Tchangu balobaki boye. Tolemi déjà. Ana babaki ke batonga esilate. Embouteillage da tolemi on papa. Bakonzi, bomekana nous trouver solution ya ko bamba ta mabulu ya mike oyo ezali ko créer bambouteillage boye pona ko permettre circulation ya mituka na coin oyo avant que baso de mouton esila po esilisa complètement bambouteillage ya Tchangu oyo po ya boye eza lisusu normal te. Kongombo kaetonda bato ya mayele bato ya bwanya ndenge tomesana kaka koyebisa bino. Na yango lelo kamera ya BNB ekitaki na commune ya Kimbanseke. Esika nini libaya ezali kozwa forme s'il vous plaît. Awa epai ya maître Gérard. Baneglijaka libaya te po bapesaka yango forme ya eloko nyonso oyo balingi pe eloko nyonso oyo moto akosepela na yango. Babandaka nanu na kokata yango ndambu. Babandi ko rabote yango moke pe lisusu babandi ko pesa yango ba forme neti banyama oyo tomoni elephant, girafe pe biloko mosusu ya ndenge na ndenge. Koto mosusu pe ba tableau ezali deja kobetama dada kasi ya pasi ezali ke bazali na ba materiel te pe koteka yango ezalaka pasi awa na Kinshasa po ministère ya culture et art bazali ata na esika moko te oyo baartiste bakoki bongo ko exposer ba œuvre na bango. Na micro ya BNB Mag balobaki boye. Osala pena neti ko ba outil pena za pila comme tel te. Ça ba outil te en plus papa ya pe bazate osala œuvre boye pour mon teka maudo ki na ba difficulté ya mwana. Et ce qui mboka epani malamu ke msenzo ke ni malamu bani. Mais pour moi to osala neti ki vous savez être actif pour dans la outil. Vous avez la soutien te bien aller ki na luka soutien. Maintenant la soutien te. Tokosenga kaka na ministère ya culture et art ya kotala nanu situation ya artiste créateur et belé oyo batondani awa na Kinshasa la capitale bazali kotelengana na bisika ya ko exposer ba art na bango pambate art oyo ezali kokotisa ba million na bamboka mosusu kasi awa na RDC ba artiste yango bazali négligé na yango pona yo Mama Louise olobi nini ndenge ba artiste bazali négligé boye. Eza penza normal te ndenge kaka olobi yango Mama Louise po biloko ya boye ekoki kokotisa ba million ebele na caisse ya leta kasi ezali kolekana inutilement kaka boye pe soki ba créer ba centre ya formation ebele tokomona ke kuluna tokosila na Kinshasa la capitale. Ayo za omona. Hey!
Mais avant que tu aies agence, il faut que la langue comment il y a agence là-bas. Comment ça est? Comment ça est? Comment on est? Tu m'en passes. Tu m'en passes, voilà. Qui Congo? Na lingala tu m'en passes, là, tu m'en thème passe. Ah! Oh! Dans l'agence, là, on dit que tu m'en passes. Mon thème passe. Dans l'agence, moi, je fais la tension, je fais le thème, la cardiaque. Tu vas nous m'apprendre. Pardon. Agence, tu m'en passes, tu m'en passes, mon thème passe. Mon thème passe. Ah, nous sommes là. Combien de mois? 9 mois. 9 mois. Moi, ça fait 6 mois, on a pas de millions de yétés. Comment ça va? Bon, Batini de l'eau, on est dit, pour la fête, en décembre. Allez, va d'abord là, t'as au cas. Bah, on est en vacances. On vacances en septembre. La vacances en septembre. Ça tombe bien. Au moins, dans le petit arbre, Marine va septembre. Agence est à la carte. Pourquoi agence? Nengenga na yaka na bakoli na ndako. Nous place mususu te. Awa na FB International Business. Agence assure. FB International Business. Na zo bisa. Eloko kobunga te. Nyonso ekoma 1 mois ya panga. Allô? Papa Justin Mouli. Papa Justin Mouli. Papa Justin Mouli. Oh, bien na bibisi bituma na agence wana na pantu limero nisu. Na pantu limero nisu kuna. Sibasika na kimeni. Nzoka ba agence eza wana kuti rabi. L'agence bitoko na FB Business. Et pas Fiston Basende. Aza bitoko tozana yao. Maringa septande. Maringa septande, c'est là je t'explique. Allô? Papa Justin Mouli. Papa Justin Mouli. Maringa septande. FB International. Na Kasavubu, na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. Kuna tina kabilo combien de mois? C'est n'importe quoi. J'aime ça la bouli, hein. J'aime ça la bouli. Ah bouli, na téléphone est bouki kuna. Na téléphone est bouli. Na téléphone est bouli, na bouli. Ah, na don fait son numéro. Na don fait son numéro. Ah, na fait son numéro. Ko abenga mbala moko batindelo bilo. Combien j'étais bon nini? On va que ça trouve à Kiti si tu as eu beaucoup de temps. Là, qui est au phare? Combien de mois? Un mois. Ah, na FB International Business Bleu et Bungate. On va pas voiture bazana. Na moni. Leader, biloko no ekoki? Ekoki misate koki. Hein? Misate no se koki nango déjà. Banga sili. On moni ke ça ka ba mama banga te hein? Ya mabanga ta na kinya. TV na bao ça va déjà. FB Business International. Boa mystique ya. Depuis na bota mbali boso na sakoli na agence. Mbali boso ba agence na kenda baga na baga. Baga na baga. Moku na toboleli. Merci Seigneur, Seigneur merci. Le sambo na nzambe na merci pour le botika na te. Yahweh merci. Allô. Na veli ba kolapa. Awa na FB International Business. Biloko ekoma kapeto zuaka. Ekoma ka peto zuaka. Kolo na ngai obondisaka mitema ya bana bitike bakufela babotio ozongisaka esengo na mitema na bango yango esengwa libota kolo na ngai okambolaka mabota oyo bazolela lelo oyaka kota osambezoli na bango yango esengwa mitema Zambako sakate yawe Zambako sakate yawe Zambako sakate
te yawe nzamba kosaka te yawe mwana na moto te yawe. Sors vite. Sors la bidonne. Qu'est-ce que tu as? Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama. Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama. Wale 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 ezalaki te posa motema nanga ezalaki te mpe na makanisi nanga mwana nini yango akosepela atikala ye moko na mokili baboti bakende treto nakoma komona pasie affection ya baboti nayebi ndenge ezalaka te nani akordolotenga na bolenge nase retrouva na balabala se mpona kozanga baboti nde bandeli ya pasi nanga bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama. Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Makomi alobi ne méprisez pas les orphelins kasi ya lelo ekomi mbongwana basi mawesili na mitema ya bato na mokili pona ninyo kolela orphelin bato bakangi matoi baboyoyoka orphelin akomi ndoki poanye eske kozanga baboti ekoma sujet ya mokeri to nasala lisumu mpona kofela baboti ngai pasi nanga nani ayoka ye nani ayambelanga pasi oyolela motema nanga nani atala ye nani atala mama na bana na ye ata bandeko ya baboti nanga bapesinga nde mokongo nani akokonsolenga na douleur oyo mama. Bakenda bakufa natikala na susi na motema nanga kozanga babotio na mokili yango delikama. Bakenda bakufa natikala na susi na motema yanga kozanga babotio na mokili yango delikama. Bakenda baboti natikala na susi na motema kozanga bino na mokili yango delikama. Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga baboti na mokili yango delikama. Matondi na bino po botikelanga kombo ya Yesu Masiya Nazareth trésor précieux na ngai. Merci Fondation Rabbi Mavinga.